Moi, c'est un moment bien, moi, oh là là. D'accord, ça peut, on va me souffler ça, là, tu vois. Tania Mabedi, Senga Lekechu, merci. Liboso Senge, merci. Senga Karine, merci. Après, moi, on m'a quand même ça les comme les toys. Allez, c'est un mambe belé. Amna ngazala ndo ngazala. Jouer ndo jouer. Jouer ndo lobaka. Ça là, on mona on ça m'a solo. Après, c'est comme conseil. Conseil, moi, après, c'est un les toys. Et si quelqu'un m'a mona force, c'est nini. Et style. Comment les gens ont dit, on va aller dans les toys. On va passer ma première ma casse boindeni. Et si tu bando jouer à la manika premier tableau. Na Gabi, na Omar, na Gingo, mais moi, je vais te dire nini na boko. Voilà. Babi, Gabi, on commence à jouer, tu jouer boindeni. Vous comprenez? Moi, c'est un moment bien, moi, oh là là. D'accord, ça peut, on va me souffler ça là, tu vois? Bandeko, basi obozo landanga. Pomitia na place ya Tania Mabedi. Mobali akende poto. Afiança ye. 5 ans. Tania Mabedi. Akanga makolo. Azalaka pe na bana mibali te. Basimba kepe na nzoto te. Me bandeko. N'épisode moko kaka ya Leketsu. Bomoni Tania Mabedi. Ndenga mati 2 kilo. Akomi pembe. Tolo et mati. C'est ça. Franchement, tout le monde a dit comment est-ce que je vois qui, surtout la scène na bolingo. Franchement, jouer penza la scène na bolingo. Au milieu penza film amoureuse penza. En tout cas, j'espère que le Kélio a problème. Et le Kélio a déjà un problème. Il y a solo. Le Kélio a un problème pas manie, avec manie, en plus, il y a papa, mille excuses, je te demande pardon. Si on a incarné un rôle, je peux dire que je suis canoté. Elle a été comme un solo, je peux dire bizarre, la tono, je peux dire business kingo po, na gida na ba principe que on peut faire business na côté, on peut faire business na kingo c'est tout. On peut faire business na belle té ni té, t'inquiète pas, et puis que moi ça se respecte. Ça a été jupe, et là on va jouer taille. Pour les cas scène, mais c'est là que on commence à libérer nouveau marié, faut là tabongo et c'est tout. Comprendre? Non moi c'est un moment bien moi oh là là. D'accord ça peut on va me souffler ça là, tu vois? Ezalaki parce que bote ba papa ba mama bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka randote naba oyo balingaka rando. Bote ba jeune garçon naba jeune fille. Bote banamike naba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali somo. Tania Mabedi bozala na place na ye. Bomoni bino moko. Tania na épisode ya film ya Leketsu. Batieye mwasi libala. Mwasi libala yango pe ya maloba te. Fwa simbaka mobali wana ndenge basimbaka mobali na vie réelle. Boyebi ke na batu ba tourner film wana. Tania Mabedi abimi parmi les premières. Oyo ba jouer koleka Sila, koleka Elombe, koleka naba mama ya kala. Parce que Tania Mabedi a sentir que neti engaye Nzambe. En tout cas, les Ketchu, félicitations au Salimalam. Au pesi Tania Mabedi elengi. Bandeko, bino boko kanisango ezakaka théâtre, ezakaka film. Mais bino bandeko basi obozo landanga. Soki penza yo, osala 5 ans. Obimaka na mobali te. Mobali asimba kwa ata na lipeka te. Mobali abenga kwa ata chéri te. Osala pe théâtre te. Otourna pe film te. Soki kutu ovande sika nengi Tania vandaka. Soki mwana mobali aninga pusa na pembe no lobi. Zala kuna. Boniko, zala na respect nanga.
sikoyo bacha na filme balobi mwana mobali akopusana kaka pembeni na yo te me bokozala mwasi na mobali. Botala film yango titre nango Mon Ex premier épisode na Leke TV. Tania asimbi penza mobali na lipeka bino bokomona yango pamba me ye asimba plus de 5 ans nano asimba mobali bongo te. Bandeko mwasi oyo plus de 5 ans nano asimba mobali bongo te asangisa nzoto te ayoka baparola bolingo te balobane. Siko na filme Tania atie loboko na mobali yango pe bogar. Tania asimbi azosola na ye moko pe mobali asimbi Tania akangi ye bazotalana. Bandeko soko otali Tania na misu otali ndenge azojouer Tania azosentir penza akomi na bolingo azosentir abali azoyoka elengi bazolobele makambo ya bolingo. Leketu te ezomonana kaka na elongi ya Tania. Tania aye kosala émission na site na ye soko otali ndenge akomi amati 2 kilo pa na bino 2 kilo eza pamba me pa ya Tania 2 kilo eza nécessaire. Amati ba gramme côté mosusu gramme côté oyo gramme na tolo na kanisa ba gramme mosusu fo ezala quelque part. Tania en plus Tania na émission eleki na site na ye batuni ye Tania awe yo koti na monde wana omoni ndenge nini bato ya théâtre bakokosepela te. Tania réponse apesi bandeko. Papa, prends ton lit et marche. Est-ce nango te? Est-ce nzela? Au moins nous sommes là pour la analyse ya mutu kingani kin. O sa ni prends ton lit et ça nini? Kene na yo? Ami déjà na vi que de te tourner ma belle vie ba télévision, on peut se faire félicitations. On comprend? Bien simple donc merci na yo. Le hier dimanche j'ai sombele tout ça qui vraiment na c'est ngomoni. Ah ba ya na biso. To pesa ba ngoko longoni hein. Eleka pour les sommes to meki likamongo to chepeka mo likolo malgré batembele to ki déjà ba lo bana nga c'est ça bana na poto non elo mo to yeto meka to boni peke esani ni esimbe vandi ba olinga ba kena na manenga ba guerre d'esprit non dans la guerre d'esprit mutu te opa a monika ngasa la analyse ça ne je me dis qu'on vient pas et c'est que ba komi non même ta comment que na Patrick qui boy za la boy scène la boy Tania je l'ai joué et puis c'est tout voilà tara to zaka wana to za wana donc faut nous ça na guerre d'esprit on se na yo peu belle peu bazana ba sala na ba guerre d'esprit banda ma fendi banda de lo ba likambongo nde ba mbongo le kanenga pe na ya la sala ba analyse nanga ba to mususu ba yape mususu ba ndeko mususu ba to no so la be ba koma ba game na bango ba koma ba mi benda o mi bendi nga pe na mi bendi kaka mutali ane pa moto mutamela ane pa moto oza yaya na respecta ko oza leki na respecta ko soko lingo oza camarade na respecta ko so respecter nga na respecter so pas respecter nga te na place to ko fingana mutu ta sa nini avant ane ka garder ka bande na garder ka game na c'est tout surtout c'est comme il y a bagarre d'esprit ça comme il y a bagarre d'esprit. Bon, on a déjà de nature, puis nous allons qui pas ma makambo batute hein, qui pas na pe makamu susu pete. So ça linga guerre d'esprit, on peut na mona yolot. Na bien ngo, ta kana bana. Donc quartier be voloro lai lai. Ta quartier be voloro lai lai. So idée. Bien bozi na quartier ba maître Gims. Mona yolo na kawana likolo. Réponse wana ezali kaka uniquement pour elingi koloba boye. Mutako longolanga bisika oyo na yoka elengi ona yoka te pendant 5 ans azate. Boyebi ke Tania alingaka ne rando te mais sikoyo alobi aza mwana kota akola na yolo kota be voloko ba maître Gims ba Juna Janana elakisi chéri ba kutu RTL Alliance. C'est quoi que ça? Chéri bakutu te me chéri Tania. Tanga ko tingama na bolingango. Tania. Bandeko. Te, to tika aventure. Tania ayoke lengi.
ayoki elengi ya vie. En tout cas, bino pe mibali oyo botikaka basi. Ah, kotika mwasi déjà eza déjà belé. Hein? Le bosso babalisi bino na bomwana na 16 ans, otiki ye 3 ans, 5 ans, ça va. Oyo kobali na 21 ans. Mais mwasi lokola Tania. Karine Mokonzi azala na Congo a présenté biso Tania. Mobali nazaka na poto. Wana mobali ne na 2017 akokisi 3 ans banda balingana. Donc, siko 2025 ans. Tokoti na 2021, bazo kende na 6 ans. Bandeko, atabino moko botala. Yango mobali yango. Ba passeport se kiti na 90 euros. 160 et bimika na mokolo moko. Mais rien. Kenya, visa au fele. Visa Turquie, moins cher. Visa ya poto, ezomona nango. Mais mobali oyo, koma tika Tania bongo. Telekechu, obeti vrai loko. Na moni ba chroniqueuse, te, bosali bien, na ba chroniqueur. Bo koti na monde ciné. Ndengi ba comédie ba koteki na monde chronique. Et puis bozo sala ngo kitoko akosaka te. Nathalie Carmen Odia, Nathalie Keren Boyo, na moni oui. Oyo nde bango penza bazo jouer Kichel ya solo. Bango penza bazo lakisa image ya vitrine oya kitoko nango. Ezateke oyo bakumiselaki biso awa na ese de Panama. O soki botali nzoto mamisha elengi. Non. Talabana na bilamba. Eleki oyo ya mamisha sans bilamba. Yango mbala suka asala su biloka bongote. Muta kokumisa zakaka ese de Panama. Ese de Panama aza mwana mwasi, aza mwana mbalite. Tozonga na likambo na biso. Tania mabedi, Tania. Tania, bo jouer vraiment kitoko. Te ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Bo jouer kitoko. Bo jouer kitoko. Bo vendis yango bien. Côté kuna. Grâce temo abeta kelo kwa kitoko. Côté yo le kecho lobite. Bata théâtre soki bazo benga bino lo fundo eleka. Tika to pona ba oyo ba sepeli na bango ya. To tia bango siko na ba chroniqueur ba chroniqueuse. Surtout ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Bango mbanga kosakanate. Rando kosakanate. Litoi pe tendresse bazanango. Yango wana Tania abimisi ya ye. Te Tania ayoke lengia vie. Tania asepeli. En tout cas, Tania, soyez les bienvenus dans le monde à théâtre. Si ko soki mobali no, akosa ane susu 10 ans à sala. Soka ko bengi sote ata 30 ans à bengi sate. Yo zalano kako na théâtre. Ozo mona ba sere belé. Ba sali ba 40 ans na théâtre. Ba zawana. Ozo mona mibali na bango. Non, kakaba na bango. Parce que théâtre, okozo ba tendresse. Ba ko bengo na ba kombo nyonso. Ba ko simbo na lipeka. Oko seka ndengo lingi. D'avance, ngana na tina na explique o te Tania. Tana ndengo mati 2 kilos. 2 kilos. Te suka wana na kilo wana. Présenter siko beauté, dégager beauté. Te senga merci na Karine Mokonzi mutali boso. Ye muta créa super tala créa bino. Si manango senga na le ketchu. Non. Banda na tata nzambe kita na Karine si male ketchu. Tania. Ozui penza vrai boulot. Et si kawana eza ya yo. Nga papa robo na soki siawa. Na souhaité bino kaka bonne chance na musala kitoko. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya poste
biso JP Kiama taka e boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama taka e boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.